concert à Fali. N'est pas le 22 juin 2017 dans Bastille. Et ça binoté pour bête sango? Et ça bisoté. Et ça bisoté. Tala, ba vie au fallait zo ça na ba boîte ko. Oh bon mon ya eloko yo. Et ça ba vie à solo. Bisom do tala ngote ba mindele ba hôtel parce que fallait avoir la stratégie, a essayer les stratégies à ba boîte wala ndemo mona ki mundela linga ba nature. À mon ande ba boîte on les appelle nature, ça moteur te mais ne fallait zo luka, na be ba zo bina na banda ko ni ça matiti na ba rafia na biso wana do mundela lela. Conseil wana ngana osenga ke naba fali poupiste azali moto oyo akumisaka fali alingaka comme musique ya fali oyo alingaka culture congolaise ye wana nda za fali poupiste aza moto oyo ayokaka son ya musique na banzembo asepela nango yango wana na lobala bino bandeko nanga yo ndeko ozo diaboliser bato ndeko ngazanga kombo ndeko ngazanga kombo bango musala bango lokola basi na bino babotola bino basi po bokoka na bino makamute bino mo bozali bato bobetaka basi obinga muta betaka basi ngani ngaka ete moi ça sacré aza mama aboti biso nga tuo yoko deux fois te tuo sakana ka ma toza nzoto na nzoto bofundanga awa na mboko mukana na nga bakanga babotolanga boyebi yango boyebi on bofunda boyebi na vivre ba voiture na nga oyebi ngai boyebi nga bien na kata combat c'est moi qui avait 4 voitures otoke na bino wa Belgique na voiture nani nazo supporter basa na mbonga na kanda na bino na bisamio na kanda na bino donc yango na bisamio boza ba combattant donc boza ba combattant donc ndeza boy naza na méchant mabe eza ko sambela nezo sapso sima yoki eza ko sambela nezo sapso sima mais boyebi nga donc oya osaka na ngai ka bat cette fois-ci na longolo zolo ngana kota boloko te na kota boloko pona boloko na kota na longolo zolo o tire bena des fois zolo après ngana sali boloko ta 10 ans moko na bima yo tire na des fois zolo za so zolo te pona ko lio pena esprit moto liongo na kota sango pena na longolo pela na longolo liongo vous comprenez boni makamati sekedi tokene na Belgique bo bamba so mabanga boluka liwa na biso heureusement nzamba sungaki maître Chims abikaki so maître Chims akufaka bon mona oni bosangani bambandiste bamobutiste na bakengongiste bosangani po bo chabiso méchant akomba Tshisekedi yo nani kediste lumbala yo finga ba bêtise at lumbala yo obi shuka tozakana na kata ya Belgique na kanalo photo oyebi pourquoi na ngai kuna kanalo photo to yebi kango bien na bongo kango photo mais ba convaincre habiter comme Tshisekedi sala bonima na ndima na pesa mbote to kampe na chedef na chepedebo na ina choite pour papa et moi 5 il même fallait bozo finga na à côté ça mai na une affaire à 1000 personnes va bénéficier à mai na na ibi ngote na kisendo yo combattufi combattant yo so kota mai eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango la film edito image elona osenga yo chikote bango edito image banza sango ya Congo edito image edito image edito image edito image edito image edito image ouais mon mari space ya Patrick Magwaveni mon mari space ya Magwaveni bonjour bisadini hai baby haikufi babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te Global Express c'est Patrick Magwaveni Vril Rayon numéro 25 babi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza okoli lekoma kitoko il faut leka na Vril Rayon numéro 25 et puis Patrick Magwaveni balobi Global
Express suka l'agence oyo soko yete veut dire oumela te mpona kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence bamama Paris bana Paris bana Bela bafongoli biso loka kitoko vraiment ngo iumela atinda biloko ne kaka awa po biloko ne ko bakitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa babili anda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala potence aboye besoin na nte yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rue Léon numéro 25 umela mbote mingi na balandi ya www.panzasango ya Congo autrement dit panzasango bilili babi se connecter mingi na www.panzasango ya Congo.fr. Alors yambo ya kobanda émission na ngai na pesa ka mbote na baye basungaka www.panzasango ya Congo a commencé na président Tubingoi a soutenu Edino Image moralement et financièrement des alakaka et sans oublier Patrick Malwavengi full boss babi agence Zabemoko Global Express babi Global Express rotinda bakoli na yo ko hésiter te faut contacter Global Express et zabongo na 25 rue Léon métro Château Rouge ou métro Marcadet Poissonnier ou ko kitapela na métro Barbès kuna okomona Patrick Malwavengi kasi azala pe ye moko te azala pe na ba mama oyo ba soutenaka Edino Image comme Chouchou na Tati là lelo na yambeli bino su combattant ya koma na guerrier combattant na yambaki mbala liboso to solo lakini mwa muke makambo ya concert ya JB Mpiana makambo ya kufa ya Tshisekedi ya papa Tshisekedi vraiment lelo su na juillet alingi éclaircir biso mwa muke comment eza kolala kaka ti lelo ezokomaka Kinshasa te mais ya koklaircir biso yango et puis sujet ya accord ya Saint-Sylvestre oya oni a reconnaître qui comme résolution vraiment yé a expliquer biso yango eza suna sujet moko ya concert ya Fally Ipupa a robeta le 22 juin na éviter ceux qui peuple congolais za nango courant mais yé a kolimbola biso pour na kobanda émission na biso na yamba invité na ngala plateau bozomona siko bonjour général de Gaulle combattant guerrier. Bonjour papa Edino Image yonde moto sukisi masolo yonde na basije ole songala tsiko tanga la minute na lina ye basikoyo pona accord ya Saint-Sylvestre oya oni a reconnaître que il y a des résolutions pour le peuple congolais. Ouais. Est-ce que vous trouvez comment? En tout cas, merci pour la motuna wana. Merci pour la motuna wana ndengo tuningai ezali sujet mo eza malamu. Sujet o ya accord ya Saint-Sylvestre oyo oni a reconnaître ki yango comme résolution oyo ekolongo la Congo na crise. Yango wana comme papa Tshisekedi azaki présent tanga salaki rassemblement alingaki ba opposant surtout bakutana po basolola abisi ba opposant bitala ndenge zala mboka na biso eza okende na okufa su bien to ya kozanga mboka lokola ndenge ba Australie bazanga mboka lelo ba Australie ba inona bango bato ba yebaka te bakota kuna po ba Australie bango ba autochtone ba rasute po na masanga na basi ne ba tekaka mboka la bango yango asalaki ke a créaki rassemblement na rassemblement la sangisaki bango tout baya bayokana tamba ki ba comme mwanda Kabila zo sila excusez-moi aza susu na mandat moko te aza susu na légitimité te ya kosala yango photo sala boye élection on est totia yango ezala pour totia ce que élection ezala décembre mais lokola article elobi ke président azala pour article 75 elobi ke président azala pour na passer passation ya pouvoir yango tokende yango kana ndenge pacifiste lokola papa Tshisekedi azaki pacifisme avec